Bandeko na nga mbote, bonjour, bonsoir, na bandeko nyonso o balanda Irsil Botelo TV. En tout cas, na pesi bino mbote esika nyonso o bozali. Kande na yebisaka bino mbote na nga na pesaka edepandaka na air oyo o kolanda biso. Donc, so kolanda biso na moi na pesi yo bonjour, so kolanda biso na tongo bonjour, so kolanda biso na pokwa bonsoir. Alors, lelo Irsil Botelo TV a eli bino nouvelle o ya pasi, lelo Irsil Botelo TV aye vraiment la nouvelle oyo iya malamu mingi te nouvelle moko iya pasi oyo etouché motema na biso esengi toya nango liboso na bino. Bandeko na nga soki eza mbala liboso okoti na Irsil Botelo TV, donc si c'est la première fois que o visiter chaîne na biso, en tout cas o s'abonner, o commenter, o liker, o partager, nzambe ako pambola yo. Toyena likambo on internet po likambo oyo ekoti deja na internet. Toyebi ke batebele balanda Irsil Botelo TV bayebi nanu likambo te. Eza na batebele o ba contacter Irsil Botelo TV po bazwa explication claire à propos ya likambo oyo ya Cardozo ezoleka na internet. Déjà boyebi ke na chaîne na bino awa na Irsil Botelo TV awa epai wapi oyo bino boyaka kozwa ba analyse ya bien epai wapi oyo bino boyaka kozwa ba vérité na makambo mususu bozalaki ebele oyo bokontaktaki biso toya na ba vérification to pe toya kolobela nanu likambo oyo eloko nini oyo ezoleka. Alors lelo tokobetela bino lisolo oyo tokobandela bino vraiment na ebandeli po bo comprendre kombo ya Cardozo ekoti ndenge nini epi likambo yango ezoleka eza nini. D'abord, avant to banda analyse na biso topesi merci beaucoup na Cardozo. En tout cas, nzambe alola asala yo bolamu. Cardozo mi l'esprit aza comédienne, aza actrice mboka na biso, o toyebi biso nyoso. Aza mère de 2 enfants, aza vraiment oyo asepelisaka biso na maboke ya mboka na biso. Ajoua kitoko to sepelaka na ba rôle nyonso o Cardozo mi l'esprit a jouaka. Eza première fois te ya Irsil Botelo TV kolobela Cardozo, en tout cas tolobelaka Cardozo awa bambala ebele. Muta akotaka na Irsil Botelo TV ako expliquer bino comment tolobelaka Cardozo na compte na biso. En tout cas awa toyaka kaka koloba mabe ya ba comédien te, toyaka pe koloba bolamu ya ba comédien. Donc soki comédien moko boye azosala bolamu esengaka toyaka pe ko félicitaka e biso tozala na biso lokola ba misusu te balulaka kolobaka ba mabe ya batu nanu baloba bolamu ya batu te. Nanu baloba bolamu ya batu te babeta kaka kelelo soki comédien moko asalaki mabe ale okomona bayeka kolobela mingi mabe ya ba comédien. Nga vraiment awa na Irsil Botelo TV na lobaka toujours nazalaka wana pona ko encourager ba comédien na biso tangu bosa bolamu tangu bosa malamu esengaka pe to bwakela bango ba flair esengaka pe to yaka pe kokumisa bango soki bazosala malamu poto encourager bango na musala o bango bapona ya kosalela biso. Ezalaka kaka te toyaka kaka kofinga ezalaka kaka te toyaka kaka komona ba mabe na bango po tomisana komona ba mabe na bango tomisana ko critiquer bango ezalaka vraiment bien te. Tango likambo e marché bien tango mutu moko osala bolamu esenga toyaka pe ko manifestaka esengo wana to pe bolamu wana ezalaka bien makasi. Likambo ya Cardozo eza likambo oyo vraiment batebele ba mitungisi pona yango, batebele ba se déranger pona yango, batebele bazoluka baye ba bébé oyo aza bébé ya Cardozo to aza bébé ya ndeko ya Cardozo e bandaki ndenge nini. Alors kaka na musala ya Cardozo ndenga salaka na ye théâtre na ye ndenga salaka na ye musala na ye malamu azaka pe na batu oyo balingaka ye. Histoire oyo eza histoire moko ya pasi bandeko nanga eza histoire moko epesi pasi na mitema. Mama oyo bozomona alati liputa rose o avandi wana o alati sengla noir te mais oyo alati liputa ya rose kombo na ye Christanvie. Mwana mwasi wana kombo na ye Christanvie azaka na mobali na ye kombo na ye Patrick. Alors Mama Patrick na papa Christanvie babotaki mwana. Babotaki mwana na kombo ya Patricien.
mwana mwasi oyo ndenge atalaka Cardozo na TV, ndenge asepelaka na Cardozo, ndenge Cardozo azalaka pembe na ndenge abotaki mwana na ye ya pembe, na ndenge amonaka Cardozo ndenge ajuaka très bien. Cardozo aza parmi bato bakota vraiment mwana mwasi oyo na motema na ndenge moko ya osakana te. Et au salake asepela na Cardozo, asepela na façon Cardozo ajuaka. Aye ko changer mwana na ye kombo. Alongoli mwana na ye na kombo ya Patricia. Apesi mwana na ye kombo directement Cardozo. Donc a surnommé mwana na ye Cardozo. Et na quartier o babande ko vanda, même na famille, même na quartier bango nyonso babande ko benga mwana wana kaka Cardozo. Biso moto za ba africain to yebi ke soki ba surnommé yo kombo. Kombo wana eyaka kutu bomba même kombo o ba botela yo. Donc soki ba surnommé yo kombo o ba botela o kutu eyoka na kalisusu te. Kombo o ba pesa yo yango penza eyaka ndeko bomba. Do yango penza eyaka ndeko kanga masolo e bombi même kombo na yo e bimisika kombo o ba pesa yo yango nde kaka ekobima yango nde ka bato babanda ko bengela yo. Mais kombo o ba botela yo eyotika la koyoka na lisusu te. To yebi ke ezalaka bongo. Mama wana mama na biso Christian V bakoma kobenga mwana ka Cardozo partout bakoma benga mwana ye kaka Cardozo. Ye moko azalaka na sengo soki azobenga mwana na ye Cardozo. Mwana mwasi ona komba Christian V na mobali na ye bazalaka vraiment na sengo makasi soki bazobenga mwana bango Cardozo e bandaka ko sepelisa bango. Bakoma ko mona deja ndenge mwana bango soka koli auza star munene auzala kaka lokola Cardozo. Eza souhait o ba parents na ye bazalaki nango besoin po balingaki Cardozo makasi balingaki Cardozo vraiment tellement yango bazwaki kombo ya Cardozo bapesaki na mwana na bango. Nzambe kande balobaka zaka maître ya temps ya circonstance mama oyo ayaki ko perdre mwana na ye. Donc mwana oyo na kombo ya Cardozo ayaki kokufa bandeko nanga. Tangu mwana oyo akufi tangu bapesaki nanu mwana oyo ndoi ya Cardozo ayebaki teke bapesaki ye ndoi moko quelque part. Atikala koyeba teke azaka na ndoi moko boye na kombo ya Cardozo atikalaka koyeba yango te. Comme mwana oyo batanti na ye, mama na ye, quartier na bango bandeko na ye nyonso balingaki ye vraiment na bolingo ya solo babanda kotala koma Cardozo ajuaka babanda kolakisa bolingo o bango balingaka epa ya star na bango Cardozo tangu bazo mona mwana bango babandaki directement komona Cardozo mille esprit. Alors eko sala bébé oyo aye kokufa bandeko nanga pasi pe mawa. Tangu bébé o aye kokufa tantini na ye donc ndeko ya mama na ye azaka na compte ya TikTok tangu mwana o aye kokufa ndeko ya mama na ye aye ko poster boyoka nazo tiela bino boyoka o bozo yoka eza mama ya la fille mama ya bébé oyo aleli mwana na ye esali même sur ménage azui même sur ménage na yebisi bino tango amonaki donc amonaki kasuki amonaki ke mwana ye moko ka oyo aza na ye alingaki mwana ye mingi mwana babande ko benga na kombo ya Cardozo. Alors mille esprit ayebaki na makambo ngo te kaka nde to postara na TikTok famille ya bébé wana bakomaki ko poster na TikTok ndenge mwana bango akufi ndenge mwana bango ndenge ndeko na bango azolela ndeko na bango aza vraiment abattu soki bokei na compte ya Deka Divine Kalunga bokomi kaka Deka Divine Kalunga bokota bokomona babiloko ba video wana o nyoso moina tila bino awa ezate bomona ndenge mama wana ana pasi na motema. Alors star na biso Cardozo ayaki koyoka video moko na otela bino video wana sikoyo nazotela bino son wana boyoka son oyo eloko nini oyo pousser Cardozo akende ko rendre famille wana visite to landa bande on a botsa ba j'aime na video s'il vous plaît so ezambala liboso partager video remona ba vue ebele ba j'aime mukie e sala kitoko te donc tango koti en tout cas zana motema malamu ya kotia ba j'aime zana
motema malamu ya kopartage nzambe akopambola o tolanda video oyo epusaki Cardozo akende ko rendre famille oyo visite tolanda obo oyo keza mama ya mwa so donc esali lokwa surmenage mama ya bébé wa kufi oyo ezali Tristan Vi mama ya Cardozo ya bébé na biso Cardozo mama ya mwana oyo aolela toujours na pesa mwana nga kombo Cardozo mwana ngai azolela toujours na kombo ya Cardozo. Alors video oyo tangu Cardozo amonaki video o directement na internet esalaki ye bien te. Esalaki Cardozo bien te akokaki te ayaki ko commenter na video ya mwasi oyo akomi aza na posa azwa adresse complet ya bango pour que akende ko rendre bango visite. Alors tomonaki nzambe na bolingo na ye Cardozo azwaki adresse akendaki ti epai wapi matanga ezalaki akendaki ko rendre bango visite. Ake kotala bango abimisi pe enveloppe na ye ya mwa quelque chose apesi na famille wana. Ezalaki facile te na mwana mwasi wana tanga monaki arrivé ya Cardozo. Ezalaki vraiment facile te po na ye. Ezalaki eloko oyo etungisaki ye, epesaki ye pasi. Epesaki ye vraiment pasi makasi na motema. Komona mwana na ye, alingaki mwana ye azala star, alingaki mwana ye azala lokola Cardozo oyo ye abande kolinga mingi. Me eyaki kopesa ye pasi komona ndenge mwana ye asilaki na kotika biso, mwana ye azongisaki molimo epai ya tata Nzambe. Alors aye komona présence ya Cardozo esalaki ye vraiment pasi, mama wana alelaki donc bokoyi ko imaginer te. Esalaki ye surmenage bato azokanga ye akenda zonga boye moete de saki lokwa liboma moko boye. Toye kopesa merci to pe toye kokumisa Nzambe na comportement oyo Cardozo alakisi na famille oyo. Bandeko nanga eza na bastar nyonso te o basalaka geste o Cardozo asali. Eza na bastar nyonso te o basalaka bongo. Eyana ba comédien mususu ato banjo kumise banda lelo ti lobi ata otangi ata otagi na ba video ata osali video na yo otie kombo na na commentaire yana ba comédien belé yana ba star belé ba kipaka te ata otagi kombo na ye ata do ba kipaka to kaka kipaka kokolo yana ba comédien musu ata komeli atangi message ba répondaka te kibongai kiminene. Ba comédie belé bana kiminene. Alors simplicité oya Cardozo alakisi ake koluka famille wana ti esika bavandaka. Tomoni na ba video aparka ki mutuka na ye musika. Aparke mutuka na ye musika anzimia kita ti esika famille wana bazalaka. Po akende koluka bango, po assiste bango, po ayoka ki pasi. Ayoka ki pasi bapesi ye ndoi oya mona te oya yeba te oye asenga te. Mais comme bat balandaka ye bat balandaka misala na ye bat basepelaka na ye boti mwana bango bapesi ye ndoi bandeko nangeza facile te na mutu moka bota mwana ye apesaki mwana ye kombo mususu me sibitimaka bo a changer mwana ye kombo aye kopesa mwana ye kombo na yo po asepelaka na yo eya na bato ebele baoluka bandoi. Yana bato ebele balukaka bandoi kutu ya koforce ya kosenga mais Cardozo azwa ndoi o asenga te par rapport ka ya ndenga jouaka bandeko ba comédien bozaka mitema malamu bandeko ba comédien bozaka soki bino so boza na simplicité oyo esa malamu mingi. Bato bayo condamné Cardozo pourquoi ka ko filmer pourquoi mais il faut filmer pour tout monde ke akendaki.
Ba vidéo ya bébé au façon et circuler na internet soki Cardozo a filma kité tolinga to mona te ka kenda ki tolinga to yeba te. Et ça li bien na famille wana et ça li bien na moi sona malgré perdre moi na ye mais comment na Cardozo a quitté sur le terrain et ça là qui est bien totali na ba vidéo soko lingo tala ba vidéo wana nga mona tila bidongo awa na YouTube ezate donc beta kaka deka Divine Kalunga o beti yango na TikTok o kota o tala ba vidéo nyonso ndenge quartier eningani na arrivé à Cardozo. Arrivé à Cardozo na famille wana quartier et sepeli makasi malgré baza na pasi mais ba sepeli quand même na komona star na bango Cardozo akei kotala famille ya ndoi o ba pesa ye simplicité ya boye soki nzamba zo pambola ye ao mata après to mona kete asimbi kisi e ba star mboka na biso o kuta za lisu clarté non toloba nzamba tala mitema nzamba tala mitema nga loba toujours ndeko na nga soki pesa milio ya kosunga sunga e pesa milio ya kosunga ba orfele sunga e pesa milio ya kosunga sunga nzamba opambola yo soki likambe pesa milio ozi mukie kabola na ba orfele kabola na batu bana pasi kabola na batu ba okelela nzamba osunga yo Cardozo lelo aketa la famille oyo moi enveloppe oya pesi wana nzamba otala te za combien na kati nzamba otala wana te mais nzamba otala sacrifice oya sali ana ye comédienne ana ye actrice mboka na biso akoka pe osala lokwa baninga ngai balobeli nga abandonné na combien de comédiens o balobela na ba TV combien de bato o basala kutu ba dio asali vidéo na ya kangisi yango na ya comédien mo bo asali dio na ya comédien mo boye. Croyez que comédien wana aroya, croyez que comédien wana arozongisa moi message, croyez que comédien wana combien de personnes o basala ba vidéo a poster na kombo comédien mais ba comédien na ba beta bango ba vie, ba beta bango ba kara. Combien de personnes? Bando nanga toyeba koza malamu. Soto oza malamu nzamba bado fungola o mona ba porte musuya bado funga mana vie na yo oyeba te e funga mindenge nini mais nzamba otala osalaka bolamu na mutu moko bwekala nzamba otala osalaki bolamu na famille moko boye osalaki bolamu na mutu moko boye a localiser yo à travers bolamu oyo sala o mona nzamba localisation à travers bolamu yo sala lelo ba comédien na biso ba na simplicité te ba comédien na biso baza na orgueil makasi ba comédien na biso ba na mutema ya malamu te acte o Cardozo sali et sepeli si batu en tout cas mes condoléances na famille o babungisi bébé na bango na kombo a Cardozo nzamba pesa makasi na mama o abungisi mwana na epo mwana mwasi oyo toyebi te to expliquer bino ndenge nini soki okoti na compte o nga na ebisi bino ya deka Divine Kalunga okoti na kati o comprendre pasi ya mwana mwasi oyo alors soki okufela pete o comprendre pasi ya mwana mwasi ote nzamba pesa makasi po yenda za mettre à temps ya circonstance donc comme yé alinga ki ete bébé wana za na bomoi te nzambe apesa mwana mwasi oyo vraiment makasi po ça fait mal au cœur et ça vraiment pasi kotala bankambu oyo pasi kotala nini ekomeli na libota oyo merci beaucoup na bato bolandaka Irsi Botelo TV na ebisa kibino na ozala nanga mulaite na yaki kaka pona ya kolakisa bino eloko nini oyo eleki poto ya ko féliciter Cardozo mille esprit na geste oyo asali na famille oyo yango na yaki vraiment kokabola sango oyo na bandeko babande ko tuna nga Irsi Botelo TV éclaircir biso eloko nini oyo ezoleka ndebo moni to yaki na éclaircissement na biso à propos ya sujet oyo ya mama na biso Cardozo mille esprit na bébé Patricien Cardozo mwana ya mama Christavi na papa Patrick. Alors bandeko nanga partagez s'il vous plaît, partagez na Facebook, partagez na Messenger, partagez na WhatsApp nzambe aropambola yo. Ceux qui pèsent ali mbalano ya liboso okoti na Irsi Botelo TV kande tolobaka, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, que le Seigneur vous bénisse. Bisous, bye.